Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Alors nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique de notre comédienne, notre star Suzy Bantou. Nous présentons aussi nos sincères condoléances surtout à la famille artistique. Donc, troupe nyonso théâtrale place nyonso oyo Suzy abandaki vraiment kojouer condoléances to sento tindi condoléances na biso kaka ndenge ezalaka. En tout cas, esali biso pasi makasi surtout na motema tala kaka Suzy comédienne na biso ya munene abandaki kojouer kitoko makasi, sa façon de jouer, sa façon de parler, sa façon surtout de faire des choses. En tout cas, ça va totalement nous manquer. Lelo azali sous-souté. Donc, Zambeye moko a décidé ainsi. Donc, sala ndenge nini. Chers Bouchou, chers abonnés, chers connaissances et surtout chers internautes, bonjour, bonsoir et bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez suivre Étoiline Inès TV. Comme ici chez nous, c'est le soir, permettez-moi de vous dire bonsoir. Si c'est le matin ou si c'est dans les après-midi là chez vous, permettez-moi de vous dire bonjour et bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés, chers internautes, makambo eza ya kobeba surtout sur les réseaux sociaux. Batu ebele bazo pointer badwa na bango sur bartiste mosusu. O bango nde basalaki boye, bango nde babandaki kosala boye, bango kutu balobaki boye. Bandeko, to comprendre nanu source ya liwa, liwa oyo batu bakufaka eutaka wapi. C'est comme si nous ignorons d'autres histoires, bandeko. Mutu na mutu, denge tozalaka na se ya moi, azalaka na jour na ye ya kobotama, azalaka pe na jour na ye ya kokende. Batu mosusu po bakufa, babelaka makasi wana bakufi. Batu mosusu ezalaka accident boye ake na ye. Batu mosusu kana se ya pongi akufi na ye. Batu mosusu peut-être journée mobimba zalaki bien. Tango azozonga kaka musala uti musala sali makambo nyonso azongika musala kwei boye bamema ye na hôpital mutu ake na ye. Donc mutu na mutu azalaka na ndenge na ye ya kukufa. Sikoyo soki tomoni liwa eye surtout na ba star na biso lelo tozomona tellement batu ebele soki bamoni star na biso comédien to comédienne akufi. En tout cas, chaque fois, ezalaka kaka bazo pointer ba doigt parce que aswanaki na mutu tel, alors tango liwe koya bakobanda ko blâmer la personne qui non ayebi makambo. Ezala bongo te bandeko. Eza bien te na minute oyo eloko na koki koloba na famille artistique bazo lela makasi. Bazo lela parce qu'il y a pas longtemps avant sa mort akufaki samedi, mais c'était 4 jours avant sa mort. Apostaki kutu ba photo na page na ye soki bokoti na page na ye ya Facebook bo mona ba photo na ye oyo apostaki. Azaki na ye bien. Mais ezaka liwa ndenge ezalaka. Batu mosusu omonaka tension, apike ka crise. Batu mosusu peut-être azaki na sucre tout ce temps. Avant de souffrir na sucre. Omoni ka sucre matito sucre kiti mbala moko muto okende.
ezalaka air mosusu bongo biso tosi tomoni bato ebele bakufa bongo azalaki na sucre kutu biso toyebi teke mutu oyo azalaki na sucre après quelque temps lamuki na ye bien ake amemi bana na ekole ntango azozonga kaka na nzela mbala moko akei baye kocheke boye sucre esi ekiti makasi bakende na bahôpitaux basala makambo ka ndenge ezalaka me ezalaki déjà trop tard donc bato mosusu bakufaka na bango bongo sikoyo mpona kotala comédienne na biso totala star na biso lelo tozomona bato ebele bazopointe badoigt sur comédienne mosusu bazalaki bambanda babando welela mobali bazalaki boye donc makambo eza ebele bandeko totika. Il y a pas longtemps tomonaki star na biso comédienne na biso pe ya munene akufaki Diana Makila à qui nous disons que son âme aussi repose en paix. En tout cas tomonaki après liwa na etango akufaki ezalaki ebele bato balobaki kutu ya gabe akendeki na matanga balingi akota te pona nini baswanaki na Diana Makila kala après baye kobongisa me bavideo wana nyonso ya kobongisa bakomi na bango bien bato bamonaki te donc bato babanda se rappeler kana makambo oyo elekaki kala nde bazo se rappeler o baswanaki ezalaki boye bandeko totika makambo ya bongo mutu na mutu azalaka na temps na ye koswana je l'ai toujours dit c'est tout à fait normal toza bato bomona ata bafamille oyo touta toswanaka omona yaya na leki baswani papa na mama baswani cousin na cousine baswani ezala bongo c'est tout à fait normal kutu baami pire intime baswanaka mwasi na mobali oyo balakisaka bolingo chaque jour baswanaka bacopain na copine kutu koloba te baoswana wana kutu balobaka chaque fois makambo ya bolingo me baswani ezala nini sikoyo kaka ya bacomédienne na biso bastar na biso baye koswana sikoyo moko na bango aye kokufa ale mbala moko makambo nyonso echange ye nde azalaki ya la base ye nde fo kolandela ye nde fo kotala tomona bato ebele bazosala kutu baémission bazoloba sur comédienne mosusu wana bandeko totika na moma oyo famille kutu ya comédienne na biso Suzy Bantu eza na pasi makasi ya kotala beauté mwana na bango tantine na bango mama leki na bango mama na bango lelo akei kaboy akufi alors ezosala bango pasi tomoni ba video ndenge azalaki na hôpital azalaki na basonde tomoni ba video wana nyonso bandeko abelaki ka ndenge ezalaka mwa batension ekitaki abelaki aza mutu toza na mokili oyo eza na bastress ebele eza na bamakambo ebele okoki kolamuka kaka boye mwa problème moko boye ekweli yo mbala moko tension ekiti tension emati tension esali boye c'est tout à fait normal sikoyo soki tension wana ememi mutu directement lelo tokomi komona bato ebele oh aswanaki na mutu tel kutu mutu kingando akotaki baémission alobaki boye na liwa ya ndeko na biso Diana Makila tomona ye kutu na baprofete bayaki sur les réseaux sociaux makambo ya kokamwa bazopesa kutu baprophétie na baréseaux sociaux ke non bacomédien fo basambela tomoni lisusu mutu kingande soki mwasi soki mobali mpe akolanda bacomédien bazokufa chaque année soki totali bien tokende ka na parcours tomonaki chaque année presque 3 comédiens ezokendaka totala bien tozonga depuis 2017 ti lelo bo comprendre oyo nazoloba eza ya kokamwa tina baprofete bazoya na baréseaux sociaux mpona koloba kopesa baprophétie après mutu oyo awuti kokufa mutu te soki mwasi soki mobali mpe akolanda bino boza basala nzambe bosambela soki nzambe arevele yo mwa eloko kotaka mabondeli priaka mpona bastar na biso bacomédien na biso bachangeaka baimer na biso comme je l'ai toujours dit basekisaka biso bateyaka mpe biso alors biso mpe tozala wana na kopona kosoutenir bango na baprière
tozala wana pona ko soutenir bango moralement. Siko o tozo mona eza ko soutenir bango te, eza ko détruire bango. Na minute oyo en tout cas ba émission na biso nyonso ezala ba émission oyo eko sala ke to soutenir vraiment bango, toza wana pona bango mais pas ko détruire bango bandeko. Eza ya pasi. Eza bien te bandeko. To bongisa vraiment. Comédienne na biso azana besoin place nyonso akendo pema na kimia. Siko soki ba murmure rebelle, ba rumeur rebelle ekoti na ba réseaux sociaux ata bino moko. Akopema to yebite. To changer ba émission bandeko. Eza bien te. To blâmer comédienne wana te, c'est tout à fait normal batu nyonso baswanaka. C'est tout à fait normal. Batu baswanaka toza batu, toza na mai, toza na makila. Tokoki koswana. Kandenge tomonaka lelo batu mutu tela koti na ba YouTube abando finga mutu tela ozo finga ka boye eza ka bongo. Eza teke soki mutu tela kokufa boya kolobaki non parce que bango na bango bando swana ye mutu alekisi na ndenge ni. Eza liwa ezalaka makambo ya Nzambe. Soki Nzambe ye moko a permettre que te lelo nde jour na yo okende olinga te okende moyen oboye eza te moyen okima pe ezalaka te liwa bakima kango te liwa baboya kango te. Donc soki eza ta ya Nzambe soki eza ngonga ya Nzambe ezolela okende na yo ezalaka bongo. Okima liwa soki ta na yo nanu ekoki te soki Nzambe alobi na ye nanu te. Wana nde ata soki ba piège na ndenge nini ata soki ba accident ye na ndenge nini omona ka okobika. Mais soki ta na yo esi ekoki osala eloko te okende na yo ezalaka bongo. Batu nyonso bazokendaka bazokufaka toyeba ke ezalaka ta ya Nzambe ye moko tata a décidé alobi te c'est le moment tu dois partir mutu ake ezalaka bongo. En tout cas eza ya pasi esalaki nga pasi makasi. Kutu na dernier film o na talaki ye na monaki tellement façon jouaki na sepelaki ezalaki na film ya Mams Domination. En tout cas façon bando jouer esalaki nga bien makasi ti na film wana yaki kokufa jour akobota mais en tout cas na bando zongela ye vraiment na tala ndenge bande o jouer a jouaki kitoko makasi. En tout cas que son âme repose en paix. Wana kaka ya muke tolingaki toloba to souhaiter kaka akendo pema na kimia comme aza artiste. Donc jamais toko oublier yete. Donc aozalaka na mémoire na biso. En tout cas cher Bouchou, cher abonné, chers connaissances, ya muke kaka tolingaki to partager kandenge ezalaka to pesa mwa makanisi na biso to pesa mwa conseil na biso kandenge ezalaka. Nous voici vraiment à la fin. Bye, ciao, à la prochaine.